Satana kanisa ki tunakola beni Yesu alipenda Yesu siri mais akosana ki que réflexion ezali akosana que no Yesu oya lobaka nakotepui temple wana il fallait corps nous autres la chair il fallait pouvoir nous autres c'est quoi et chacun physiquité mais nous autres c'est quoi c'est le spirituel et c'est quoi il fallait pouvoir pour que nous autres wana et ça la kala masumu il y a moi pouvoir il fallait la deuxième gloire à nous autres wana et il fallait c'est quoi pour que ngai na yo peuple sama na bonzambe na yo na bonzambe na yo na bonzambe na yo na bonzambe na yo. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Émission ya 100% bonzambe et ye wana pona ko sepeli sabino. Yo oyo ozana posa ya ko adorer nzambe, exalter peuple de Dieu. Prédication, campagne, intercession, débat biblique, musicien, yo oyo na posa ya kosa la promotion ya album na yo, olakisa talent na yo na mokili mobimba. Adresse eza se moko, vous abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko makasi na émission na bino 100% bonzambe oyo ekozala présenté et pas na ngai moko la servante de Dieu merveille miezi gracieuse. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre chaîne El Roi Media TV. À travers notre émission 100% Bonzambe et le lot, et ça vraiment Mukoloye c'est quoi qui danse la Pâque. Pour tous les chrétiens du monde entier qui célèbrent la Pâque, bonne fête à vous. Mais le lot toye ko sambela donc toye ko célébrer la Pâque. Na kati ya palanka précisément na église. Il y a message de la salvation, en français, il message du salut. Et puis il y a prophète Béni Lula. Donc, toza awa pour célébrer la Pâque. Alors, au matin, il y a ici bandi. Donc, tu bénéficier de la parole de Dieu sur la résurrection. Le prophète Béni Lula, bongisa qui pona ba nzambe ya mokilimo bimba. Toko célébrer la Pâque. Alors, na lisungi ya Aris, na kati ya reportage, allons-y pour yoka mateya. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Senhor, obrigado. Por ta grandeza de Deus. Contempla a grandeza de Deus.
Enseigne-nous ta parole. Ensina-nos a tua palavra. Parle-nous, Seigneur. Fala-nos, Senhor. Parle-nous, Seigneur. Fala-nos, Senhor. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Viemos para ouvir a sua palavra. Ta parole, c'est une lampe. A palavra é a lâmpada. Et ça, la parole est mission. Que ela possa operar nas nossas vidas. Yongana kiti koloma. Senhor, eu desço para que tu sois. Omokulanga te kolomesa. Que não seja a minha pessoa a fazer. Yauni tata isarabati. Mas que seja tu, Pai, a operar em mim. Nauna timu ayoko. Que eu desapareça, mas que o Senhor Na apareça. kokola. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Todo mundo koloma. Passando rapidamente. Primeiro versículo, até o versículo 12. Après Matthieu 27, Depois vamos fazer a leitura de Mateus 27. Amen. Après le sabbat, lors du premier jour de la semaine, arrive le tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, fait rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et de ville comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voir le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne crains pas. Allez dire à mes frères et de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. La parole du Seigneur. Ce chapitre verset 39 à 42, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le passant injurié en disant, toi qui détruis le temps et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres.
il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descend de la croix et nous croyons à lui. La parole du Seigneur. Diga sim a Deus. Oyetika malamu. Diga sim melhor. Ngaipeliula. Ele é uma coisa. Nasamwana. Só a sua filha. Nazodeklare na lelo. Declaro o dia de hoje. Nazodeklare maloba oyo. Declaro essa palavra Liboso ya monde invisible. diante do mundo invisível. Et liboso ya monde réel. E diante do mundo real. Ngaipeliula. Napotama na familia mabe. Mas não sou da família amada. Nelaza ya familia mabe. Mas não sou daquela família. Lelo. Hoje, Kolo Yesu. Senhor Jesus, Andima kokufa ponanga. aceitou morrer por mim. Ponanga ipeliula. Na petola. Posso ser purificado. Makila nyonso tu. Todos os santos, Oyo abotata nanga. meus pais, Oyo abomama nanga. adoradores, Oyo ereklamaka nga. Oyo eponyanaka nga. Nazoloba boye. Makila Yesu. Esali kola makila botata nanga. Esali kola makila bomama nanga. Nazolobola semence nyonso. Oyo efanda kati nanga. Oyo efanda na makila nanga. Natungwa lelo. Nazolobola yango. Nazolobola yango. Nazolobola yango. Etika na pinanga. Etika ngai. Etika sante nanga. Nazolobola yango. Puissance à Makila. Puissance à Makila. L'élo. Etangolanga. Yelengolanga. Nakata bendoki. Nakata Nakata. Esprit de notre famille nanga. Oye protatu nanga. Oye protatu nanga. Nazolengolanga. Le premier jour de la semaine, que no primeiro dia da semana, premier jour de la semaine, les gens vont primeiro dia da semana em que dia? premier jour de la semaine, Primeiro dia da semana é semaine banale, semana não começa na segunda, mas começa no domingo. le premier jour de la semaine, Disseram que no primeiro dia da semana, avec Marie, disseram que a Maria, et attendait na cimetière ya Paul. e juntamente com outras mulheres, foram no sepulcro de Jesus. Et pour que ne peut pas, Para ir ver, lorsque donc elle me visitait, e assim como iam visitar, Balomine na música, disseram que de longe et ma moni libanga, viram a pedra. et libanga et c'est à A Boulou. pedra já estava retirada. Et le corps a yaki na détermination. E conforme veio
kusopela mzoto ya kule parfait para vir perfumar o corpo do Senhor. Netabazoya bamuri na musika lilita reserve fungwa E quando vinham, de longe viram que o sepulcro estava aberto. Biblia soma akandi yasia abandone gete Se começou a lamentar. tamba so resole Enquanto pensava, Biblia soma laun a Bíblia diz que o anjo e abimenie apareceu e ayedisie e disse-lhes: mosi pona ni porque ozoluka procuram moto azana boko a pessoa que está viva ekati na bawe dentre os mortos. Porque kolo abadaki kuadrese na realite ya kufa na ye Porque o Senhor anunciava já a sua morte. e abalaki koloba kokufa ne pekese tola ye Ele antecipava acerca da sua morte e ressurreição. lorsque alobaka keno akoyeba kodetruire temple oyo E quando ele disse que iria destruir o templo temple oyo salema atonga que foi construído por Salomão, e azoloba biza kodetruire yango ele disse: eu irei destruir mpe na koyeba korekonsilamo apres 3 e jours construir depois de 3 dias. esengelaki na premier temple ezala détruit puisque la deuxième temple la deuxième étoile eyangana mpe ezala sauve Era necessário que o primeiro templo fosse destruído para que a segunda glória viesse e eu e tu fôssemos restaurados. mais langage abati bakomprenaki ye te Mas os judeus não compreenderam a sua linguagem. bazoyebisa ye yo kotami kutunganu te Disseram: tu ainda não tinhas nascido mpe temple oyo oyimonaka oyebatango e te você não conheceu esse templo. mais comment c'est possible yo kodetruire yango Mas como é possível tu dizeres que vais destruir? esengelaki Era necessário que na réalité ya adam que a realidade do Adão, puisque le premier adam aeshuraka na kati ya jardin d'Eden o primeiro Adão fracassou no jardim do Éden, le deuxième adam c'est Jésus o segundo Adão é Jesus. alléluia puisque mission oyo ayelaki akokaki moto aeshuraki yango A missão pela qual ele veio aqui fazer, ele não conseguiu cumprir. yango nzambe aya koloba di mwasi akoyeba kokrase la tête du Por serpent isso é que Deus disse que a mulher que vai pisar a cabeça da et serpente, il fallait Marie apporte Christ asangana mobali te era que preciso que a Maria tivesse o Cristo sem se relacionar ao homem. lorsque Christ Quando Cristo ayaki na se na moli oyo veio aqui na terra po eta sauve ngai na yo para salvar eu e tu, pote biso toza ekelamu ya nzambe e nós somos criaturas de Deus, lolenge nzambe azali ye biso tozali conforme Deus é que nós somos, nzambe akokaki jamais kotika peple na ye bazala perdire Deus não podia deixar seu povo perder. nzambe alingaka yo Deus te ama. ye nzambe alingaka biso Irmão, Deus nos ama. malgré le défaut nzambe Embora alingaka os biso nossos defeitos, Ele nos ama. esala moto te oyo alinga yo lokola nzambe Não há ninguém que te amou mais que Deus. biblia esoloba so A resole Bíblia diz que ele pensava. ange abimeli ye O anjo apareceu. mwasi ayo tuna ye A mulher perguntou: nkolo na ngai yebisanga diga-me, Senhor, soki bino bozwi ye se vocês é que tiraram ele, bolakisanga esika botenga ye de onde é que vocês o levaram? soki ata mbongo na Se kopesa eu dinheiro eu vou dar. naza na posa nzoka pele Eu nanga preciso do corpo do meu Senhor. e azoloba le réalité azokomprendre ke non oyo atenge liboso na ye c'est l'homme invisible Ela estava a falar sem entender que aquele que estava diante dele era o homem invisível. ali mpona nini Disse: por quê? bozoluka mutu oyo Na procura desse homem e aza na bomoi vivo me kati ya bakufi dentre os mortos. oyo biso nzambe O nosso Deus, e akufa mpe asekwa ele morreu e ressuscitou. atalisa sembola liwa Ele mostrou o símbolo da morte. oyo moko benga liwa eza poli Ele mesmo chamou de sono. e azwa terre repos ya 3 jours ya poli alala Ele teve tempo de repouso 3 dias. la bible dit A Bíblia diz: lorsque mwasi oyo ametungisi quando essa mulher se perturbou, mpo akofi Temane, esika batalisaki ye eles mostraram-lhe liwa na ye a sua morte. ntango amoni Quando ele viu lolenge bakonyokola ye como
Et ça faible. a carne é fraca, Mais l'esprit, mas o il espírito s'appelle. já vem forte. Porque o corpo Porque o corpo é tão passe. olhou a Olha dor a problema. que ele Os outros reclamam. o corpo reclamou. Os outros bater. Não vou Pastor, conseguir. Essa dor na cocateira. eu não vou suportar. Pastor, como na cocateira. Essa dor eu não vou Essa não suportar. foi aí. É corpo. Na cabeça mona. E no casamento. Essa corpecha de lá manzano. Vai impedir a mão Na vida da eu. tua vida. Na coba bater. Não tema. Isso é longe. Aqui parece da IET. Afrontando a realidade. Essa limitação de Deus. Você sabe onde é ganhar. Missão é longe. Missão é longe. A missão do A sua avancée. ele avançar. Não pode échouer. Não para Mais fracassar. ça va avancer. Avançar. Puisqu'à réussir. Para que ele Na tenha tête de l'autre, il y a surtout. todas as coisas. Et il faut qu'on dise Tem que crer. que ce Dieu-là E esse est Deus à sa Dieu capable. é capaz. A la facilité. Tem a facilidade Et après ça, la Dieu, de fazer tudo le 80 la vie. na tua vida. Bible soma la kata A Gethsemane. Bíblia diz que em Getsemane, Tango atali. quando olhou, Ali Père. disse: Pai, Loin de moi cette coupe. tira esse cálice. Non, non, la coupe. Tira esse cálice. Mais lorsque l'esprit est lié, Mas quando o Espírito et veio, a lui, papa, ele disse: Pai, que ta que volonté a sua vontade soit faite. seja feita. Non, pas ma volonté. E não a minha vontade. Puisque jamais, Porque nunca, avec le jouet, ele não podia fracassar. et il fallait achever, Ele tinha que et il fallait alongar. ele tinha que vencer. Parce que Shuraki, E se ele fracassasse, né, accomplissement va s'atteindre dans Golgotha. não haveria um cumprimento. L'accomplissement spirituel, Cumprimento et espiritual. pendant la carte à Gethsemane, Só em et si quand on s'en met à Tali Sakai, pendant Gethsemane, et si quand on a longtemps avec la Manios, venceu todas as coisas. Golgotha, et ça quand accomplissement. Gethsemane, et c'est si quand on s'en met à Tali Sakai, comme on le va faire après. Mais la Gethsemane, et c'est quand problème est parlé. La négativité ou la positivité. Attends la réalité. Ça c'est la chair. C'est une amie du diable. À longueur Adam. Nazaré la chair. L'esprit a commandé d'arrêter. Il y a moi à Seigneur. La divinité a dit Père. Que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté. Et l'autre non c'est la fouille d'ailleurs. Tu t'as volonté ensemble. Et ça là-bas. C'est ça que je suis. Puisque la volonté ensemble. C'est le commun de retard. Mais moi ensemble. Lorsqu'on s'est levé. Quand vous avez cessé ça. La volonté ensemble est sur la tête. La Bible dit. Christ à nous. C'est l'espérance de la gloire. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous voyons Jésus. À ce temps, tu n'as pas. Non, après ça, tu n'as pas. Mais non, il y a un Katinanga. Nous voyons un Katinanga. Et ça, est l'Utria. Il y a Tembo. Nous voyons un Katinanga. Il y a la silence. Puisque ça fait comme la vie là-bas. À silence là-bas. Nous voyons un Katinanga. Nous avons réussi. Nous savons ça parce qu'on a fait tout ça. Malgré la taille, Embora que te colocaram na carte da realidade, dentro de realidade, essa é a família, seja familiar, é por na final. que derrou a sua vida, Mais nous avons un Dieu. nós temos um Deus. Nous savons que la vie soit échouée. Esse nosso Deus que não faz. Problème là yo, Teu problema et c'est comme on dit é onde o mundo para. solution ça. Dá uma solução. Kabiso. Nosso Et Deus. à ça la contenir à ma solution. Ele tem conteúdo de Et lorsque solução. Quando ele dá a solução, et à tout un conseil dans mon não côté. pergunta conselho de Dieu l'a dit, O diabo disse bon aïe, para ele: et si, acabou, et si, acabou. le droit de gagner, Conforme ele pensou, ça t'as la camisa qui, pensou. que le corps a permis Jésus, Conforme matou Jesus, a mis pour Jésus aussi. para Jesus acabou. A mis pour Jésus. Mais à cause de ça, Esqueceu que réflexion, que a ils allaient. ressurreição existe. À cause de que non Jésus, Esqueceu que oh y'a le bata, que falhou, n'a pas compris, queria temple wana, aquele il fallait corps, era necessário nous autres, esse corpo. la chair, il fallait Esse couvrir. corpo tinha que Nous autres, c'est quoi? Esse corpo Et ça,
la physique. Mais je te sais pas, c'est le spirituel. Il y a deux hommes dans les jours là. Tant que tu m'as dit, tant que tu n'as pas attendu, abimeli bango, banda simbaye, abitene simbangate, petana mana le pokite. Nzoto oye yangote de sekwaka, nzoto sekwaka, c'est la corps spirituelle. Oye kufaka, c'est la corps physique. Il fallait kufa, pour que nzoto wana, ezalaka na masumu. Yango kufaka, il fallait la deuxième gloire, à nzoto wana, et il fallait se gloire. Alléluia. Alléluia. Quando ele ouviu, ele correu. Ele disse aos discípulos: eu estou a vir do Senhor. O Senhor não está. Ele viu o anjo. E enviou para dizer-vos: Senhor, necessito. Pedro disse: Isso é impossível. é impossível. Isso é impossível. Isso é impossível. Temos aqueles que são até só para elevação. Me possa daí. a sua vontade. Essa acima. É pegar, Essa amor. ver. Lorsque la Bible est la foi, A foi. c'est une ferme assurance. Et son pouvoir est notre raison de la terre. Notre roi est le salama. Nous savons que le salama, que la lutte de la limite à les Afriques. Ailleurs que le salama. D'ailleurs, il y a même des choses qui la tête par terre. Por isso é que os homens mesmo que gritam: Maman, te mando. mamãe, levanta a mão. Oh, maman, te mando. Mamãe, levanta a mão. Ça va pas vous. Que Deus nos abençoe. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nansele ya basi. Pelo das mulheres. Bakoni mesoba yaki kuapete la nouvelle. Oba mona kalisepo. Nakila soda basalaka na liboso ya pe. Mais bakona lisepo yesu. Não deram conta da ressurreição. Bakona lisepo yesu. Não deram Puisque conta da tanto ressurreição. eveleme salama. Porque eles, quando o evento acontecia, Eveleme tabe salama bakona zaki mangaleka. Ya nsambu ya tatara wewe. Deus vai vir. Nana ya kusema kwa Eu vou dizer uma coisa. Biblia soma. A Bíblia diz Ayaki kona watu wangu. que ele não veio para os Mais ayaki kona tabaya hiyo. Na ona Mungu akizela. Biblia soma. Si vous confessez des péchés, ceux qui ne sont pas de là, ma peine à vivre, n'a jamais. La bonne police. Allez à peine sur mon agneau. Et comme il rouge, le corps en gola. Et la bonne police. é o corpo definhado. Ma peine à l'eau. O teu mal. Oh, tu es condamné. Aquilo que o mundo Tate. ninguém Biblia soma. Ceux qui ont dit, au Seigneur, ils sont montés. Ils sont montés. Yes, Manabi. Toka mataimana. Beta blossoe. vai atender Só que Deus é magnífico. se tu não cometeste E ela fui. na vida. Porque ela acaba bem a Não bater. me assumir que mal das pessoas. Porque ela mantém a bater. Não vejo o mal das Quando pessoas. ela bater fogo a bater. Não vejo o Puisque Deus sabe sabe bater. Deus se mutaka. Você peca. O se mutaka. A tua coisa ela deve cometer. Ela vai passar na lua, na controla, na confia, na consola, na colina. Não chega para cometer. O pecado não é só adultério. Outros não sabem. O que nós fizemos. Os inimigos por aí. Você não ama o seu próximo. C'est le grand péché. É o pecado. Le grand péché est là. É pecado. Bíblia soma. A Bíblia diz: Nous avons tout le monde à y être. se Deus virou, não viu. Nous avons ça pour nous. Deus é amor. Alors comment c'est possible? E se como é possível? Nous avons la yo. O seu irmão Avant de venir là yo. não o seu Nous irmão, sommes les gars. você não ama. Nous avons le la yo. Na tua Pour boca, l'église ça. você ama Pour Deus. l'église ça. Você não ama Deus. Il y a un grand péché à moto. Se você pode acender, Un grand péché à moto pour le la yo. você pode ter L'amour. mas o amor, L'amour. amor, Et pour ma part. ele guarda Pour l'idée. um Et amor pour ça dans ma tête. que não mostra o Pour mal. l'idée. Amor, Et pour faire qu'on comprenne mes petits. ele guarda muito. Et si comme on nous a fait. Onde não ama, Ne ma baby mata. não sai a maldade. Puisque nous ne pas l'idée de travailler. Aquele que ama, Vraiment pour trahir. não pode trair. Vraiment pour la peine de travailler. Fala mal, Il faut nous faire de travailler. tem que procurar. Attends, ça y est. C'est ça l'amour. Isso que ama. Ce que nous avons demandé de travailler. Casamento,
dignité. Yesu alimaki akufa kwenda lotobikisa atikaka melongo na kuwa kwenda lotobikisa letongo eza vide. Yesu akufa c'est quoi? Akufa c'est quoi? Motema na yo eza l'église, mais motema na yo ezaka problème. Église à solo eza ete église eza motema na yo soki tokende mpo babatamu bamerese mekokepa monganga obango bampasi na yo memutesele libosoalizanga e azobonga problème na yo ya paster aza lokola docteur soki olobi problème na yo te aoyeba bomi na yo te soki olobi pasi na yo te aoyeba bomi na yo te ekifu yotelisa bomi na yo me mingi basoya mpe sambela azobonga baproblème na ye tozochange l'église me baproblème ezakaki na biso tochange yango te tochange yango te église moko te epangola bango église moko te ekokotela kokota likolo eza kondima na yo na misala na yo yango ekotela kokota likolo pise mokolo wana nzambe akobenga ndenga mesalisali eza ndenga mesalisali eza yo te Dios africain, message salé sa ndenga. Nzamba kotuna nga, pour l'église a message salé. Nzamba kotuna nga pour la lieu. Mais lieu nous préfère. Pour la lieu de cette nouvelle qualité. Pour la lieu de notre qualité. Bando kota aléwana, osaka le même. Rabi ne changeait pas. Les poumons les africains. Pour la lieu de notre salé sur la croix. À cause de ma comportement la mission. Pour la ligne derrière, pour faire les bouches, pour la ligne, pour changer la parole, pour faire ça, pour la chrétien, mais la carte de mission, pour l'encore. Pour la qui s'image, il n'y a pas d'ensemble. Par la ligne baki, la ligne de la peau, par le bakate. Dis le seul, le Saint-Esprit. Viens dans le témoignage. Que nous avons. Jacob est en train de paix. N'a pas dans le Seigneur. L'inga kabole mo sa. A témoigner yo. N'a la bombe ka identité nanga. Place de la tête. Mais la soupe na yo. Ba sa la ni, il va pasteur. Pour la vie. Le Saint-Esprit, Ozakati Nanga, a témoigné là, puisque l'Israël Nanga a 600%, mais 85%, la police a calzamé, mais 600%, et dans le 30%, ils ont des personnes de Dieu, ils ont réalité le lot, il y a là la taille. Tout à Jésus, la tombe de l'eau, assez pour la tête de l'eau, le tombe de l'eau, et c'est débarrassé là. Yesu anaposa motema. Yesu anaposa motema leo. Oyo eza assemblée. Les véritables églises. Eza motema. Bila kata motema. Les volontaires. Diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Levanta. Você falou para mim. Sozinho. Não vou conseguir. Senhor Jesus. Você me consertou. Para mim, era na voz. Aceitados e solteiros. Aceitados e bateu-se. Para mim. Amanhã de hoje. Ouvi a sua voz. Quem é o seu povo? Perdoa. Como Deus que não te agrada. O propósito divino.
va prendre l'homme de nos familles. Pas de mission au salaire de Dieu. Ceux qui corrigent la reconnaissance exacte à Suzanne. Donnez-le le Seigneur malheureux. Faites des missions de femmes de la même faites des missions de salles de l'État santé. Merci à la fin de l'honneur de Samuel. Merci Jésus de la grâce. Infection chronique, il y a ténèbres. Avant que nayo est restauré. Quand on met makina oil, et chocoli avant que nayo. Nabisiko, ma infection oil. Et ziki sabi na kombo na Yesu. Na kaboli na balia sa mutu. We kandayo tamomona. Semaine au Israël. Bokende bolonga. Bokende bolonga. Nous sommes dans la semaine au Epambola. Nous sommes aussi dans la semaine au Bokende Bosso. En notre nabino et pour notre cerveau. Bateau la prometteur va réaliser un mot. Toza vraiment na maman moko à l'église déjà maman Shalom. Shalom. Okoki ko se présenter? Comment na maman Lalo? Na mate ya lelo nini okoki ko yebisa biso oyo kangi na mate ya lelo? En tout cas nde batei kana sepe makasi. Ona kangi eza penza ponanga fona landaka makambo balobi fona salilango. Merci beaucoup maman. Tozo continuer na ba interview alors toza na sœur na biso ja Shalom. Shalom. Oui, ma sœur, okoki ko se présenter. Oui, kombo nanga c'est Christelle. Nasombilaka na message du sali. Lelo ezaki vraiment fête moko ya makasi. Oyo biso ba Christ nyonso oyo tozo fêter oyo ezaki kufa Yesu pe lisekwa na ye eza vraiment résurrection oyo biso tozo fêter pona mokolo lelo. Mais le na mokolo lelo message clé nini oyo kangi na oyo nyonso papa outi côté ya mokolo lelo. Oui, message oyo ezaki clé oyo nga na zwi vraiment na message oyo papa na biso ate biso mokolo lelo message oyo nga na zwi pe esungi ngai ezaki à chaque fois toyebaka na kokanga oyo ezali dati oyo po toyebana ko se souvenir oyo ezalaki kufa Yesu pe lisekwa na ye donc eza eloko moko eza vraiment oyo tokoki kobosana yango jamais. Est-ce que ozalaka vraiment na esengo ya obengama mo Kristo? Oui, nazalaka na esengo wana ya kobengama mo Kristo mpona yebi ke Jésus Christ andimaki donc okufa po ke biso lelo tobengama basantu pe bakristu. Donc mpona yo Yesu Masiya aza nani? Mpona ngai Yesu Masiya azali Seigneur pe Sauveur na ngai. Amen, merci beaucoup, Sœur Christelle. C'est fait donc bon comprendre, tu dois continuer à l'interview, les lots vraiment ils attaquent. Donc tu as na sœur, na frère. Alors shalom ma sœur. Shalom. Oko se présenter les caméra na biso. Nanga c'est Julia. Naza un groupe intercession
nasepeli makasi leza jour ya fete makasi jour oyo ya Jésus Christ résurrection ya Jésus Christ esengo nga nazala nayebi te sino okabula na nani wabona esengo wana sikoza na ngolo kweza liseko ya Yesu Masiya nini oyo retenir ya malamu mpona yo na kati ya vina mpona Yesu oyo akufaki pa asekwaki mpona yo na retenir lelo eza lisekwa oyo ya ngai ekufa lelo pene bini po Yesu la croix abaki nyonso ekokisami nyonso yango bapasi na nga kolia na nga nyonso ekokisami amano Sœur Julia par rapport ya témoignage ya papa na yo nini oza na ngo ya koloba mpona papa prophète Béni Lula mpona papa na nga naza batémoignage ebele mpona papa na nga mpenza en tout cas ngai église oyo bamutu te amemaka ngai na ndako kotambola nabika nasalaka tro mona kenda so église te ngabi naoluka mpenza église nakomaka na veni wana esumbi nakotaka aveni oyo omona église yango nakota église oyo yango mpe navanda nyonso oyo yango ezalaka bapasi ana église oyo nazwa na esengo makasi na église oyo ya makasi ya okoloba kutu te naza kuna témoignage moko ya porte-clé wana tosombango awa client kwanza mais esala bikamo koleka client kwanza wana partout natambolaka soki nazotambola eloko monga mabe nde tokendaka na biso bavage na biso balufu mona bazokanga basemo bakangaka bato ebele soki ozala mangwele balekisi wana me nga na porte-clé wana so nasimika porte-clé na binzamba alliance nzamba papa na nga Béni nalekaka vert ata obstacle ni enga liboso so nabika nzamba papa Béni nyonso za liberté. Merci beaucoup maman Juliana Ebikenyo Sezaki Kitoko donc boyoki quand même témoignage ya Ezaki Sœur Julia par rapport à l'église bisika sambela kaepa ya prophète Béni Lula. Donc on doit continuer ba interview na biso eza quand même mukolo ya Pâques mukolo ya esengo mukolo o babi Yesu asekwaki donc bana nyonso ba santu nyonso ba Kristo nyonso mokili momba baza na esengo baza moya osepela. Bonne tarde, shalom. Shalom, bonne tarde. Okoki ko se présenter libosa caméra na biso. Ngana za Sœur Fanny ya message du Sali. Ya message du Sali. Et c'est ngoni ni lelo za nango poto moni quand même olati pembe vraiment très éblouissante. Alors loko olati pembe c'est ngoni no za nango na mukola lelo. Lelo na tellement la joie mukola lisekwa ya Yesu. Akufa kana biso elongo asekwi na biso elongo. Yango eza mukolo ya lelo yo etindika na ta pembe. Et signifie signe à sainteté. Vraiment, est-ce que vous avez sainte quand même sainteté tango yo moko bandili kamba sainteté tango est-ce que pe sainteté tango pendeza lindongo lati pembe. Surtout bito za ba sainte to alokuta to sala ke fort à terme qui to koma lokola ye. Mais na sunga molimo mosanto osunga biso to komaka un jour. Témoignage ni noza na ngwa malamu mpona papa na yo prophète Béni Lula. Wana ngana benga kaye za nzete baoba. Nzete baoba o aninga na katako ya kate donc azana simple tata wana to benge partout akenda kata la bu pasteur na été. Donc nzamba batela ki kaza la pembe na biso poza lipamboli na biso. Ondimaka nzambe na ya salela. Ya makasi. Muto akonveka ngana longa na église o aotika komona na te. On a bi o nzambe na ya salela. Merci beaucoup ma soeur. Alors on va continuer notre interview. Nous sommes ici avec le pasteur quand même frère baza quand même moi passe il faut nous retrouver mais dis-moi te trouver. Papa za pasteur awa déjà tozana na gauche nanga shalom. Shalom maman. OK, c'est présenté na mokili mobimbo zolanda biso. Bon, nga kombo nanga Israël Masevu. Kombo nanga oyo papa nanga kosaka ngai. O papa nanga ezali Pedro Masevu baba kanomsi. Mais il y a Zambie tant qu'on va consacrer nga ba pesanga kombo na Israël. OK, d'accord. Papa Israël, le lot, tout le monde est quand même vêtu en blanc. Donc, et Sengoni, aux anango akolata pembe. Ope signification ba pembe o enge kolobanini. Bon, signification la biso ya pembe ça toujours célébrer lycée quoi Jésus. Mais tant que célébrer lycée quoi Jésus, et ça ka te que pour un sentiment to bandiko to lati pembe. Mais Bible zoloba, il faut boyer ba vérité pour vérité ko kangola yo. Donc tangu yo yebi vérité que vérité ezabo yango ne vérité ko kangola yo. Mais yango siko il y a des chrétiens aujourd'hui lelo bazo sepela na bango kaka Pâques.
mais nanu akomi na ba réalité te oyo nini Jésus Christ a sengeli to zala pona ye. Siko pona yo étant que pasteur tozala quand même mukuse Pâques na mukolo lelo oba Christ va célébrer Pâques. Est-ce que zaka kalise kwa Yesu ou be Pâques zaka que signification mususu selon yo? Bon pona nga pona na Bible kaka. Donc, nous avons référé qu'à la Bible, les jours oyo, le 3e jour oyo Jésus a sekwaka. Donc, étant la Bible, les premiers jours de la semaine. Donc, les jours kako Jésus a sekwaki. Il y a un autre sala que lambo. Pourtant, on a vendu na baye kolna yebisi alobi. Bo sala ka yango po na kokanisa kangai. Donc, il y a un biso lokola toza ba héritier. Lokola toza ba héritier spirituel, yango to sala kango po to confirmer héritage na biso spirituel. C'est tout. Mais comme so benga ma chrétien alors sengoni ya munene voilà. Oyo yoza nango lelo e ba benga yo pasteur Israël po sengoni noza nango taka isa petite makasi quoi. Na yoka sengomi penda po esika nzambo ya lokotanga pe komisinga na siko nga nazali ezaka pena gravité. Donc et ça il faut ça la penda il faut ça mo bengami. Pour tous dans le monde lelo il y a makambo belé la vie mais je suis quand même jeune na ko sa pe makamnyo so bato bazo sala mais nzambe lokola ulongola nga na makambo wana aya na nga esika na ye donc témoignage na nga pe sengo na nga ezalaka yango. Alors que témoignage nous ozana ngo pona pasteur papa oyo a consacré na kati ya ministère oyo le prophète Béni Lula. Bon nga prophète Béni Lula na bengaka e camion à moto. Donc eza pona ko inventer te pona ko pesa ba commentaire te ke poza papa mais na mona oyo nga na mona na église po so na zo mo mukesi mais ngai na vie na ngata na zara païen nga na zara ndima n'importe qui te. Donc nazalaka ko ndima n'importe qui te soit disant pasteur et prophète ou kila nazalaka ko ndima te mais eza nzambe oyo na mona a convaincre nzambe pona ko yoka mosali na ye na mona batu awa bazanga ba trompe ba bota na mona batu ya ba sida to mona ba papier sida sila donc to mona mutu bayana e bembalamuka ezala ngona ndenge ya ko inventer te ko kumisa ete mais nzambe penza asalaka pena grâce mingi pana ye. Merci beaucoup pasteur Israël. Donc on va comprendre que tous à service à interview ba cause quand même ba temps ko mais quand on peut clarifier ba témoignage na bango bisika nzambe oya lokota bango pa benda bango na kati ya ministère oyo ya prophète Béni Lula. Toujours continuer la séance na biso ba interview puis to kangi sur le pasteur. Donc to lobisa bango parce que les alissé quoi es ba bi fête na fête bisika ba Christ ba sangani za la gabo. Prophète pas plutôt pasteur voilà shalom. Shalom. Okoyi ko se présenter libosa mokili mobimbezo la ndabiso. Ngai kombo na ngai pasteur Ntimba Diamundonga Fernando. Pasteur Ntimba nabike iza penza isengo makasi na mkola lelo kokuta na bisika oyo na kati ya temple na bino mais oza pasteur lelo ezali mukolo nini oyo ba Kristo tozo célébrer po biso na sotolata ba pembe bo. Lelo pena eza mukolo moko ya fête ya munene eza mukolo oyo ya résurrection ya Yesu mukolo oyo Yesu asekwaki do yango mukolo ngo tozo commémorer ngo lelo ndenge mukalo bakato sala kabo pona ko kanisa yango tozo sala yango pona ko sala yango comme eza Yesu Masia oyo tozo célébrer mais Yesu yango to meka pe ko kama témoignage moko fortifiant quand même Yesu yango a lokotela ki o azwila ki o abenda yo na kasi ya temple oyo o salela elelo. Bon ngai pena Yesu ayeba ngai utalibuma mama na ngai aponaka ngai maigena kimaka musala na linga yango te na linga yango te na boya yango na kima yango ti suka ekanga ngai donc témoignage na ngai za munene parce que na kima yango mais atika nga te donc akanga pena ti aye kota yango na makasi ti le ndenge na za boy na za pasteur nini ya malamu oyo zo vivre déjà banda o comme pasteur ondimela Yesu Masia comme mokonzi pe mobikisi. Bon depuis na komi pasteur oyo ngamu na zo vivre nous demandons un changement quand on a vu dans la physiquement dans le somme d'attendre nous sentir que muto pena bola mwanza meza katina en plus katina libota na ngai nous connaissons comment pasteur na yebisa nzambe
na yebisaka nzambe ke ngane na komi pasteur boy kufa na libota na nga ekota te so mutu akokufa loba kufa na liwa moko normal soki na liwa moko kaka ya ndenge mwana akokufa te lepreuve aneke ndenge naza boye mama na ngai aza na hôpital nakendaki kotala ye santé compliqué le jour nakendaki kuna asaki 3 jours nakemana kuna te 4e jour nakendaki kuna nakutaki na eta moko mpenza donc critique donc nakokaki te meme nalelaki donc aisomo donc azoloba te azotala nga boye donc nasambeli nasengi nzambe apesa nga makasi nasambeli de même man donc alimmédiat ntango nasisi kosambela mama nanga nakutaka ye nzoto nyonso pembe donc un clin d'œil donc azongi mpenza tenti na ye normal akomoloba mbala moko donc yango ya bolamu oyo nga nazovivre epai ya nzambe en plus mama nanga moko aye lobi nakende hôpital ayebisi ngaki alobi ngai naza moïse ya libota na biso donc narekonnaitaki donc na mama nanga moko azoyeba yango donc nasepelaki mpenza mingi. Alors témoignage ya malamu okoki koloba mpona prophète mokambi na yo vraiment oyo akonsacre na kati ya ministère oyo le prophète Béni Lula? Bon ngai témoignage oyo nakopesa parce que nga naza mpenza proche collaborateur na ye nga naza secrétaire église donc namoni bolamu ebele kati na église oyo parce que nga koya nanga moto amemanga te na église nasalaka un certain temps nazosambela susu te nayebisaka nzambe alukila ngai église oyo nakoevre nakovanda mpenza nakosambela nautaka na ngai ndako nazoke dimanche neti lelo nazoke na ngai match nazoya naleki na nzela église awa nakomi natali bola mona église bato bazalaki te kaka bamodératrice kama tazomodere natali boye saite so abi na ngai église nango okota nao kotosambela nga mona milobi ngai bon nakota bonaki na ngai match après tinde nakota nasepela na vanda mpesi namona batémoignage ya minene namona bato tozosambela bato bazobika kati na esiko mutu soki akota koya na liboma namona bato liboma baye bakoti na ye ndenge akota boye basambela ete mpe alobi kaka boke na ye ndenge akobimaka libanda bazobika tabika namona mutu baya na bazemi esali ba 13 mois babi mutu mwana aza te na kati échographie lakisi eloko eza te na kati me na bapriere bato bazobota donc namona batémoignage ebe bato balobakake o mosusu o bato lelo komamona soki mutu aosala bikamusi ezomonisama bato balobaka amona mutu aza na kisi mutu aza kisi nga lepreuve aneke nakomamonake eloko ezoba papa na ye komamonisama kati na nga moko tukende na nsima na nga kisi te apesanga mpe kisi te mais témoignage nga naza na parce que nazomonake bato ngambo naozambela bazomona bikamu yango ndenge wana batémoignage ezokende yango nazomonake nzambe papa na nga aza nzambe yango nga mona bengaka pene donc fils du prophète mpo nga aza premier fils na ye donc naza témoin oculaire na ye donc nazaka témoin oculaire na ye. Merci beaucoup, Pasteur Ntimba. Donc, vous comprenez que Eza qui cité, bon, bah, tout le monde a interprété la forme, la bango, mais proche collaborateur quand même a témoigné na Oyo Nzambe, Azako Sala Nakati, il y a temple Oyo, bah, bengi message de la salvation, donc, mais le message du salut, Nakati, il y a temple Obisika, le prophète Béni Lula, Azako Kamba, Nakati, il y a Palanka. Béni soit le nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Notre Seigneur est ressuscité, donc bonne fête, il y a Pâques, Nabino Neso Bolanda Kiviso, Nakati, il y a reportage, Otoya Kilelo na Palanka, puisque c'est déjà la fin, il y a culte, fin, il y a célébration, il y a Pâques, Christ de partout, vous avez célébré, na 100% Bonzambe, donc Kaki peut kozala un peu miwatote, donc Otoya qui peut célébrer en Pâques, donc les lots, ils ont déjà une grande fête aux chrétiens, ils célébrer de partout. Mais nasuka mate ya nabiso, j'espère que boyoki oezaki mate ya prophète Béni Lou la place toyaki ko sambela na église kombo message de la salvation, donc le message du salut. Gloire à Jésus-Christ parce que a ressuscité. Merci à vous qui êtes branchés na kati chaîne nabiso El Roi Media TV. Merci, restez branchés, connectés. Ya kolanda lisusu ba culte ezo ya kolanda lisusu makama malamu ozo continuer kopé Sabino Elengi na kati ya émission à 100% Bonzambe. Alors topé Sabino, merci de partout Bozali. À la prochaine occasion, vous aurez encore exclusivité ya makambo malamu ya ba culte, ba prédication, ba exhortation, nyonso ba sorte nyonso bino bozala ngo posa. Bona lelo to sukiawa. Bonne fête chez vous, puisque la Pâque et Jésus-Christ est ressuscité. Au revoir, bonne fête.